na utolo bango anga na défendre JBT. OK? JBT na banati. Na défendre JBT. Mais na défendre musala o JBT sal na kati ya mboko yo. OK. Pourquoi beaucoup bimisa buzoba na bino libanda boy? Na ba rankini na bino ya musique. Hein? Makambo beaucoup bimisa ngo na télé pour le pesa batu base, batu ba profiter. Au monde sort nango. Banza London TV. Na yebite. Est-ce que jeune fille na biso wana azana ba conseillère te ou bien notre frère journaliste soi-disant oya abimisi makambo na réseaux sociaux ameka ina ko pesa un conseil te ba lukana no moyen ba ke na na justice ba convoquer JB Mpiana avant ba ça l'émission. Il y a des fois JB Mpiana azana ba raison na ye. Il y a des fois JB azana ba raison na ye. Ce qui ngana yo to ke ko luka JB Mpiana accepter biso apesa biso tanto solo la na ye. Il faut qu'on nous canne nous moutou. Bokena la procédure moko est normal. Banza London TV. Valère nanga na intervenir na likamwana to zoela ngo solution. Notre frère asa musala na ye. Mais to bongisa éthique. So akomi menacer bakomi ko menacer. To bongisa éthique. To bongisa éthique. D'ontologie. To za na déontologie moko est normal. Tokoki ko aider mutu tango yo vandisi yo ebisi non ngala moni boy to kende nango na contexte oyo osolana Roger Ngandu ouais ya Roger Ngandu solana siko s'il y a un problème et là on est ko empêcher yo Bob okende obenga ya Roger que je sali obengi ya Roger ozaka pembe na papa chéri tala problème moko lingo arrivé na personne exemple to mo chité Téléspectateurs et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Ndembanza, London de télévision, dans votre émission de Tika, place la culture. L'heure de la vérité a sonné, c'est toujours la voix de votre homme de serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous eux, les journalistes, autrement dit, Mobalinzambe, l'homme avec une grande H, Dieu minuscule avec des minuscules, c'est-à-dire Dieu grand avec des majuscules. Tout sinon merci Nanzambo, Apesibiso Lissusu, Makasi, Makoki, et à Komona Lissusu, Mokola Lelo, Apesibiso santé, et Orphelé, liberté, et Orphelé, Kimia, et Orphelé, beaucoup de personnes sont allées au hôpital, Mamsou Bazana Kati a coma, Mamsou Bazana Kati a salle d'urgence, Mamsou Bazana Kati a salle d'opération, mais Biso Nzamba prêté Biso Pema et Orphelé. Ça sera toujours reconnaissant, ou bien reconnaissant, c'est pas un Nzamende, Mokondi Amili, Mouyende Maître à Tempé. Il y a circonstances. Aujourd'hui, tu as bien encore Trésor Bolembo. Déjà, vous le connaissez très bien, c'est un monsieur qui parle très bien, qui parle avec beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup de sagesse. On va essayer de parler affaire Yamasolo, Yamwana Tsuka. Où il a créé Bamakambe Belé, et créé une émission, et créé Bamakambe Belé. Tout le monde peut battre Belé, parce que c'est une émission. Puis battre Belé pour Bengi Bisso. Mago, tout le monde peut émission Belé, ça m'a affaire Yamwana Tsuka. Tout le monde a dans cette zone qui na Wenge musique BCBG o bazobenga maman ya mwana ya papa chéri bina dama bate belé balobelango bate belé basalanga analyse nga lobi na la te bate ba déranger nga trop na likambo yo na bagi na koluka l'homme des antivaleurs Trésor Bolembo monsieur alobana ba précision mais comme moi mke ko tient les points sur les i bate basali be mission mais avec Trésor je pense que ça na ba réflexion mo ça moi différent te me rosola parce que batu mingi on peut s'appeler mon antivaleur raison batu mingi pe bazo se charner contre papa chéri bate belé babi non pour la nini kara makambo ko bima héros pourquoi banakala mon antivaleur baki makambo te to comme moi mke ko solona na maïle à Trésor te comme moi mke ko décortiquer ango et puis batu mingi moni ba condamné et puis na message que jeune frère nanga Shadrach o asalaki émission mon antivaleur non qui ba aza menacé mais to comme moi mke ko beta ma sola d'ontologie tout et ça peut na important terre le bango na télévision musala chroniqueur journaliste ali ko récolter information ko traiter après eux ko diviser faut ça la racine mamto ba faut ça la eza makambo solo olé ya ko créer un peu sur ba trouble na ba foyer ba on va essayer de parler avec Trésor Bolembo botika so qui mettre ça comme ça parce que biso toi censé on peut savoir information ndenge et c'est ngobani so chroniqueur comme ko bomba makambo va loba c'est que musala il faut chroniqueur loba o a royi ko loba a moni ko apporter plus to que éclairci na société to na
Merci na Moïse na prise de vie. Merci à toi Bob Kokissa. Merci na Debrine original les 3 fois à Reine Nzambe na bango. Merci aussi à celui qu'on appelle le Sam Kunku, le nécessaire monté mais à mère Aimé Kunku nakati à London City. Merci aussi à toi Maître Baina, très très fort judoka international. Et merci aussi na Bandeko Espace Le Corneille. Alors, déjà bako fongo la caméra. L'homme des antivaleurs, Trésor Bolembo. Bonjour. Bonjour Margot Mobali, les ballets de la presse congolaise ainsi que Afrique Mobimba. Pourquoi pas? Na monde, na pesa roba komboana parce que vous avez tout le monde ça là bien. Tant que vous avez na yo, ça là na s'exprimer vraiment. Na fungwama, na moi muke oyo Zamba pesanga na o ba parents ba lakisa na mwanzela muke to landaki ya classe ya thèse qui a ebelé mais au ça là vraiment qui batuba découvrir bisola. J'en profite encore pour saluer Docteur Mathieu Boli, mon frère que j'aime beaucoup, Docteur Mathieu Boli, médecin excellent, pourquoi pas. Prophète Nino Londala, rhumatologue, prophète Nino Londala, tout ça rende tout yoganaki, bananzambe beli bazawana bazozela vraiment. Prophète Nino Londala makambo bien zoya photo te ya bananzambe, tout ça makambo bien et de Bruno original les 3 fois arena. Moto nzambe mokonzi na bango nyoso. Fimbu. Félicitations pour l'intervention de l'émission. Je vais apprécier la façon de s'exprimer. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Félicitations aussi à toi. Parce que nous, ce n'est pas moi. Voilà. C'est Dieu lui-même. Voilà. Nayo, des bruits originales, des Mbanza London TV, voilà. Bob Kokissa pour l'opportunité. Voilà. Merci. Bon, bato balingara vraiment analyse ya l'homme des antivaleurs Trésor Bolembo nazo rassurer binoka ke ezala mokolo moko te boko yo kaka na changer façon na ya travailler parce que biso tozawana pour nous transmettre message pour nous dépeupler peuple dédié na ténèbres et tout peupler bango na lumière. Donc voilà, bon continuer aussi à biso confiance numéro ezawana Facebook Trésor Bolembo boko mela biso ba encouragement na bino ba force na bino pe et aussi la biso bien vraiment. Merci na bino nyoso, je vous aime beaucoup. Alors, j'aimerais d'abord on va retourner rapidement du côté de la régie, on va d'abord regarder cette vidéo moi et toi ensemble et puis on te zonga le point sur les sur l'affaire il y a mon en tout cas vidéo. Aboti moi na 15 ans pas c'est na maternité na non na posa moi na ngai naza vivante non na kufite ndenge nini nga mama na za envie ko ko kendo boko elanga mwana donc naza dignité oboko la mwana na bongo na bota ki ndenge nini naza na posa présatinda na ngai na mwana ngai to ke na poto ngambo na boko la mwana ngai ba privé ngana mona mwana ngati na ya timu ko mona koma majeur bongo ya olukangai voilà question réponse ya Magali Chitundule qui petite c'est propre il y a président JB Piana de répondre nga mona ntuka papa na ngezo pesa nga passe na motema le repousser ngai na ebité pour na ngi président futa nga boy azunga na bomwana na servir yena daki danseuse pe na botele mwana bato mususu kuto basali lelo te mais amemi bango na poto na ebité motema ngo ya nini après azo sa nga boye. Voilà, nous sommes de retour, amis téléspectateurs. Restez branchés, scotchés sur votre antenne Dembanza London Télévision. Tapez aussi notre page Dembanza London Télévision. On sait que dans la boutique d'habillement, salon de coiffure, au salle de fête, aux pharmacies. C'est-à-dire, aux femmes d'affaires, aux gens qui ont le belango, bien na Dembanza, Toroyana, pour nous salle la publicité, le langue se ngoba na ba prix mongo abordable mago azana asala ramsane comme il faut donc. Nazana l'homme des antivaleurs Trésor Bolembo. Alors Trésor, totally vidéo wana émission on est à grande série. Brinette, mon antuka ex-danseuse, il y a une musique à BCBG, oh le lot, makambe Bimi, Bimi, au mon vidéo, on a battu tout. Après, c'est ma l'émission, oh, tu as créé encore trouble, bah, tu vas bien qu'à côté BCBG à âge à 9 ans. Maintenant, tu vas bien qu'à côté BCBG à âge à 9 ans, et vous avez parisien à âge à 15 ans. Et du coup, tu as une émission où ils ont circulé l'internet, dans la toile, et moi, on a depuis l'âge de 5 ans, moi, et le monde a commencé 9 ans, et à ça 4 ans, à mon âge, moi, on a été, et ils ont déclaré, et à maman, pour ça, à mon âge. Je pense que tu as suivi quand même les vidéos, mais grande sœur, avec le baquet, les qui n'ont pas côté BCB à l'âge à 11 ans, avec le deuxième à l'âge à 19 ans, donc avec le bota. Donc je pense qu'il y a 22 ans déjà à ça, il y a un mois. Tant que qui va qui pensez-vous? Ok, merci beaucoup.
Vous êtes vraiment attentif. Vous êtes vraiment naboké binyoso parce que tous ont cette éducation. Margot, au moment où makambo nyoso ezoleka awa, base ya makambo eza ba parents. Quand je dis ba parents, jibem pianaza parents, famille à moi nan tsuka aussi Brinette, baza ba parents. Voilà. OK? Na ko fongwa manana makambo efuna loba na makambo to solo la. Et ça c'est regrettable. Awa na mboka na biso. On comprend? Na opesa ba condamnation presque mingi. Na makambo to solo la et ba raison aux a moi muké. Ba raison ezala par rapport à quoi? Par rapport à la protection ya musala oyo ngana yo tozo sala par rapport à la protection ya honorer ba para ya ngai na yo par rapport à la protection ya patrimoine ya mboka nanga qui est Jibem Piana. Mais na ba erreur na ye to dénoncer yango. OK. Pourquoi na lobi ba para? Est-ce que makambo yo nyoso zo se passé et quoi côté ya même ba para lokola ngana yo te parce que toi na ban. OK. Na ba frère na ba sœur misusu o bazolanda biso o peut-être baza ba responsable mais baza ba irresponsable en esprit. On comprend parce qu'il y a beaucoup de gens au baza ba responsable physiquement boyé mais en esprit baza ba irresponsable. Margot, moi dans tsuka à kotaka BCBG na ajni. Tu as le premier volet, 9 ans. 9 ans. Est-ce que vous assure que les parents ou les normal? Moi, je suis bango na ajuana. Ako kende koko ma danseuse. Na orchestre moko quelconque. Au moins, les parents à moi na souka. Ba erreur na bango. On comprend? Ba erreur na bango et yeba na kate. Parce que makambo e yeba na kite. Mais le lo ba erreur na bango e yeko bima libanda. Par rapport à dénoncement ya makambo to comme on a lelo. OK. Est-ce que nanango a yebité? On comprend? Peut-être ngana yo toza na compréhension mususu na logique des choses. Mais il y a beaucoup de gens ba yebike le danseuse baza musala mo basala ka musala bandumba musala moko ezangatina wana Congo. Papa prévenez que moni makambu na zoloba. Na lingana condamné même ba leader na biso bazo s'enrichir ba koma na bambongo bango na ba chanteur na bango mais ba danseuse na bato asima soko landi ba vie na bango omona ke baza évoluer makasité mais tandis que bazo contribuer na musala na bango pour bato na ba s'enrichir. Combien de danseuses ba leka na ba TV ba déclara eza makambo asikate mais nga souci na nga ezani. Et ça, par rapport à la famille à mon entouka, soi-disant. À l'âge de 9 ans, à l'âge de 9 ans, botiki moi na nabino, a commis danseuse. Oui, ça qui bien. Moi na bango moko abina rapa ya JB. Moi na bango moko azaka na orchestre à JB. Et le lorsqu'on sort na ngo ezawapi. OK? Condamnation sous OK nango par rapport à éthique. Na déontologie à musala otozo sala. Et ça na ba information msou ba pasakango en caricature. Jibem Piana za nani? O mbala moko makambo boboye, bo bimisi yango na réseaux sociaux. Et pesi ba tumsou sujet. Et pesi ba antivaleur sujet. Il fallait quoi? Il fallait qu'il démarche parce que non, démarche wana. Moi la film takine ko luka chronique. Non, lelo kasi lelo koma bongoti. Lelo koma bongoti. Yo yebite ke na yebiso loko mobo. Est-ce que yebite ke makambo e bimi libanda? Et ko ça peut makambo ebele na kati. Yo yebite ke moi na Jibem Piana azo blessir bato. Junior Piana. Azo blessir bato ye bien ngote. Ah sinon papa ba propos na ye ngana yo to go mona ngo bien mais to landa ka ba intervention bato to landa bato ndenge bazo déclarer par rapport ya mwana wana soko landi to ça la Facebook it au mona bato musu ba ça ba commentaire na maloba ya notre frère jeune frère na biso ke a ozo luka ye ba to ozo lukela papa na ba problème peut-être pe sort na ngo ya ngoyo po ba salir ka Jibem Piana hein mon frère est-ce que moi, je suis danser, ce n'est pas un JB. Mais ça a danser, c'est comme jouer des rôles. Abanda qui danseuse, avec comme moi si à Jibem Piana. Le linge sale,
s'élève en famille. Mwana Souka, na jibe mpiana baboti mwana. Jibe aza mobali. Quel que soit âge nae. Batu ba obenga ngo viol. Oui, c'est bien, ils a viol. Mais ils a ka viol. Tango jibe bandako bimana mwana wana. Voilà. Est-ce que yebi que mo viol ils a l'état muto a créé yango mais pas personnellement mutu ye moko a créé viol. Moi si na ope bo vanda nenda ko moko balaye légitime. Soko lingo coucher na ye, sa volonté na ye, ça viol. Oui. Bon, ce que soki ye moko andimi, c'est que ça violité. Du fait que moi nan tsuka ndimaka ko vivre na jibé. Viol le longwa ka mukolo wana. Peut-être le lo ye ko bima viol pour ndenge l'état a tchaké à l'âge de 17 ans, 16 ans, quitta voilà. Et ça viol. Mais à l'âge de 18 ans, moi, on a commis déjà manger. C'est là, non. Est-ce qu'à l'époque, là, les babés qui ont BCBG à 9 ans, est-ce que moi, Arzaï, pendant la connaissance que dans ça, la Bolingo, peut-être un président d'un orchestre, ou bien, à nous trouvons encore normal, le fait que c'est là, dans la réalité, la salamité, peut-être, il y a un monde qui revendiquer. Dans l'Ina Lobelo, comment on peut aider une nation à Bissou. Au monde Makambo au lobby, c'est bien, merci beaucoup. Moi, on a qui immature. Ok? Et ça n'a aucun rapport avec mon côté. Est-ce qu'on a dans 16 mon côté à l'équipe na TV à lobby que ndenge bazwa kabiso na musala wana. Okobo ya ndenge nini? Bako benga na hôtel. Ba ebiso que président a besoin na. OK. Na longol na no age mona ntuka. Voilà. Na tesko basinyo so ba danseuse. Voilà. Au moins mutu so za na position à faiblesse. Et comme ça mutu sala n'importe quoi. OK? OK. Na position à faiblesse mutu komaka immature. OK. Il y a beaucoup de danseuses au monde bango ba leader ba sakana na bango. Maintenant on web ça ba leader on a boka mo pété ceux qui lobi oyo ki ba senté mo na leader moko boy. Mutu moko peso sakana mo na leader wana parce que tout se paye ici bas. C'est que le monde a semé eu l'émotionnel. Oui, au kobuka oyo zolo. On comprend. Dans l'ingi to pèse sa faute place il faut ça, to pèse sa raison place il raison ça. Très bien. Tozongi na décision na biso 9 ans. Ayo aujourd'hui na 15 ans na kino na contexte wana parce que grande scène au monde na chef vidéo le bi maramu susu na maramu ba lo ba ke o akotaki orchestre 9 ans parce que moi je me rappelle BCBG à l'époque là pour kotango déjà na âge wana dagi moi pratiquement impossible BCBG to ba OK c'est mon somme dans kota faza na diplôme ba blo moi ndengwana mais à côté 9 ans ayo aujourd'hui na 15 ans bon c'est pas grave ngai maman na biso o abotinga maman na nga propre abotanga zemi ya liboso grande scène mon ça liboso on a âge à 13 ans ça dit attention zemi na 15 ans c'est pas grave. Mais tout qui est volé qui a continué l'orchestre 9 ans, mes parents n'ont pas tort, mon oncle a l'âge à 15 ans. Depuis l'âge à 15 ans, si un robot à moi, pourquoi je suis quitté ou Bimakara et automoni, soit disant non, qui est à propos de la génie en pleine émission. Ok, merci beaucoup. Mes parents, il y a mon souka, accepter comme Makambouana. Ils ont ma violité dans mon noko, il y a mes parents, il y a mon souka. Ok. Ils ont ma viol. Pourquoi ils ont ma viol? Ils ont la rancune musicale. Ok, ok. Ok? Ok. Papa chéri Aza, coordonnateur, il y a orchestre BCBG. Il y a Mounene. Voilà. Aza la bateau balingaka, il y a ba o balingaka été. Aza la ba musicien musu ba yo kanagana, il y a ba o ba yo kanagana. Ok? Musu o ye moko yebi, na o musu su ye moko yebité. Ok? Voilà. Alors, tant que tu as un viol, si on attend oyo mwana ntuka kotaka na BCBG natan yo so bandai ko bimana jibe piano ezalaka violité parce que lelo komi kaka l'état stale la biso makambo en tout cas l'état il faut ça la musala na mais l'état pe na moment on a mona mwana ntuka zo binati est-ce que viol ngo ezalaka na rapport sexuel mais tango bo violer ba loi ya bana mona il fallait que na classe voilà mona il fallait la éduquer bo zouyer bo perdre mémoire naïe par rapport à la musique. Est-ce que quand on a des appels violité, viol les accords en rapport sexuel, botika obimisara l'état la biso incapable. Makamumsu basolo la kayango en famille et tinda mabungu. Très bien. Yo lo bien que maman na biso abotanga na yo. Zemi ya yaya na biso ya liboso azwa kango na 13 ans. Ngape maman na nga zemi ya yaya na biso ya liboso azwa kango na 14 ans. OK. Tu vois? Bolingo ya batomi baleza tango bango ba yokani. Nalina ebiselo komurubu. Ezana ba pays misusu. Soko bimina moi na 13 ans, 11 ans, ba okanga bino, ba kangi yo.
problème est comme ce moi on a ya défendre yo. OK. Soka ya lobika ke ngamoko mutu na lingaki na sepeli droit de l'homme sikoyo et jouer rôle. OK. Ba libérer yo kenayo. OK? Donc problème il y a mon en tout cas et puis il faut total. Ce qui peut-être bimi bongo. Mon en tout cas na munoko na ya lobini. Akenaka Chine. Jibem pia na mutu azongi sakai. Nana ngwa yebite ke Jibem pia na za divorcé. Tout le monde le sait. Est-ce que soki Jibé andima ekobota na mwana wana? Bo eskize nga pona robenga ye mwana. Na tantini wana. Parce que aza mwasi ya batu, aza mama ya aboti déjà. Soki Jibé pia na ndima ekobota na ye. Mwana nsuka wana Brinette, ma sœur. Aza mama ya ba Soraya. Aza mama ya ba Daïda. Aza mama ya ba Junior Mpiana. Mwasi ya papa na bango. Makila oyo zo tambole pa ya bandeko na nga wana yango eza pa ya mwana oyo ma sœur Brinette ya utobota. C'est que bana wana bakotika la kobenga ka Brinette te. Bakobenga ye ma Brinette. Aza marâtre na bango. OK. C'est que Bible zolo bananga boy. Marie aimez vos femmes et femmes fait quoi? Soyez soumises. Mais si c'était le cas que Marie aimait vos femmes, femmes soyez soumises. C'est qu'il faut vous en accord entre l'homme et femme. Okay. Mais parlant de le lengue histoire et bétami, apparemment on dirait qu'il n'y avait pas vraiment de cohésion entre papa chéri et Brinette. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, déjà c'est un orchestre, c'est un côté, n'a pas faiblesse. Surtout ceux qui sont supérieurs, ils ont le job, ils ont musala, tout ça parce qu'ils peuvent gagner musala. Mais est-ce que tout le monde est-ce que Brinette na présent sur le lot artiste moka bazayi pena na mbu na mu bafanda kanda kumoko ou bien ndobi na sema makambo eza batuma ba pelsango pona ko noyi match papa chéri. Amour ezani. Amour ezaka abola muté. Ke ba batu basala ka erreur place wana. OK. Pourquoi il faut baloba amour? Tokoyi ko lobela bolingo te place mabe zate. OK. Tu vois, tant que balobi amour, ba prouver ngana yoke, il faut zala mutema munene. Tous les deux côtés. Brinette ya zala kande na 11 ans. Mais tanyo so basali na jibe azaika na 11 ans te. Az longwa ki immature akoma kokoma mature. Parce qu'azobi ma déjà na mukolo. OK. Moi je ne pense pas que Jibem Pia na tikaiko enseigner Brinette. Pour un diplôme béga na BCBG. Azu diplôme na BCBG. Quand le bitou. OK? Ceux qui Brinette a eu diplôme dans BCBG, n'a encadré pour un diplôme. Ce n'est pas Jibem Piana. Et l'on a empêché qui Jibem Piana, à Brinette, il est là avant d'anaï dans la femme légitime. Et ça péché. Mais trésor, en réalité, c'est une contradiction dans Malobano parce que à l'époque, on a ils allaient passer à l'époque, on a déjà trouvé que papa chéri, Azari, na mère, Nabiso, Chati. Parce qu'il a parlé parce que quand il y aura même des grandes scènes dans le bin émission, parce que c'est en 2007 donc moi si papa chéri à l'époque, à combien il a menacé la fille Brinette, il y a moins de salaires qui à l'époque, moi on a pas le dans mouvement. Parce que comment rendre parce qu'à l'époque, oh Brinette a boti il paraît na papa chéri. Il paraît na papa chéri à baboti. Déjà papa chéri na moi na ndaku na bana ndaku. Peut-être le baké. Il y a eu comme moi peut-être nazo se contredire na maloba nga te na lingo rectifier mu ke po nazala nzela. Na prouver yo. OK? On lobby bien que à l'époque maman na biso que j'ai sali, maman Amida Chati. Azalaki na ndaku a Jibem Piana. Mais les lois na ndaku a Jibem Piana te. Les lois a Amida Kamere. Hein? Amida Kamere que j'ai sali. Na lobby boy. Et l'on parce que Jibé a sala qui divorce. On comprend, hein? Si Jibé azalaka na ex-femme na ye, ou aza maman ya bana na ye na kati ya ndaku, azalaka déjà nani na Brinette, non? OK. Oui, parce que par rapport il y a balangage, il y a grande sœur ya Brinette. OK. Azalaka déjà na Brinette pour Amida, abanda ko luka menacer Brinette. OK. Et comment na moment où Amida za souvite? OK. Si réellement. Est-ce que ça l'une des raisons de ça là dans bon, wana na za te photo luka Jibem Piana to sala émission na photo tout na. Wana makambo privé na ye. So ito 8 ans lo makambo yo, ezaka po makambo yo donc et panzani mingi na ba antivaleur mboka na biso. Oh makambo eza mambo autorité na ba télévision boye. Très bien. OK mon cher. Très bien. Alors nga lingi na lo baboy. Na nina zonga. Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Est-ce que bango mibale Brinette si Jibé a comme à niveau à Kolongola et na China songi ça est aw. Est-ce amour Jibé azaki na bolingo na ye? Est-ce que abandaki koyoka oyo Jibé alobaka na ye? Parce que ezali panangu bate nazo profiter ko pesa conseil na bandeko na biso abasi kitoko c'est bien. Kolata bien eza bien. Kodenda na balabala eza bien. Comportement na yo.
eloko nini osala po opousse mobali abala yo na mwasi na mobali nani abalaka moninga e nani apusaka ke o mosusu abala moninga eza mwasi te ok eza na mibali mosusu avai na kati ya ndako atala ya bi na bandako olala na etoko lelo soki bobi kokisa sombelanga eponge oyo na olala eza mpo mwana mwasi oyo nde moto apusa ye ngalaki eluka bobi kokisa soki lelo nasombi horloge oyo na tie oyo eza mpo na mwana mwasi oyo te seke mwana mwasi oyo asalaki implice na vie na nga mpo na progresser non il faut na honore ye eza na bana basi mosusu akuti yo boye oza na ndako akolala te azo ignore yo ye azokanisaki oyo aza na ndako akolala aleki yo mais tandis ke lobi esandi ekoya biloko ya ndako wana eziki yo lobi nzambe apamboli ozwi mosala nalini naloba nini est ce que comportement ya ndeko na biso ya mwasi ebandaki koamplaire jibe mpiana moto abotisi yo mwana est ce que Brina Tindia leki lelo po alobaki mama Agnès Misamo alingaka ye te notre sœur leki ya jibe mpiana Magali alingaka ye te papa omoni bana basi place bavandaka ngana yo so totikali bolumbu na balabala bamasta na biso bakoya koentoure bakoloba baoseka biso mais mwana mwasi soki abeli boma tikali bolumbu na balabala omona bana basi bakosala eloko ya liboso liputa oyo alataki ate eza moko akolongola tikala na kola mpo abomba nidite na bango balinganaka makasi on comprend est-ce que toi tu es sûr que na rancune ya maman na biso amida na jibe mpiana ba famille ya jibe mpiana nyonso bazalaki konta eza na bato mosusu bazalaki contre amida siko ntango mwana nsuka bandimi bazwa mwana na ye c'est que bamona ye basemeki bamona ye na bacomportement ya bien te ezalaki te mpo azalaki moke baboyeta mosusu na mama à l'époque yayeko epele yeko créer moto nso babombango te mpo à l'époque ta mosu yengako créer makelele par rapport à lelo bien que lelo bimi tam so mona ya l'époque azana mona muke soki bimi après à l'époque pesaka na BCBG makambo na peut-être que BCBG si la mais BCBG à l'époque ga makambo yaki mususu papa chéri azaki na va mususu par rapport à lelo parce que lelo aka ba chéri mais temps na temps est-ce que à l'époque mona te ça bébé te bazana muke est-ce que Maramoto ça la analyse la TV ngala yo muto bimisi yango non ce n'est pas nous c'est pas nous non voilà est-ce que mona ntuka na veni na bango azaki na ba camarade te na balabala na bango mumba bayebi lupangu na bango te bayebaka te azwaka zembi bayebaka te azaki accident za jibe abota na jibe ngana yo nde toyebi makambo sikoyo tokende na quartier na bango totambwisa miko bakoyebisa biso ke yebana eza mpona bongo te que noto garder yango parce que azana nous mona muke non na balabala na bango yebanaka déjà parce que je me demande bazwaka moi na âge nini parce que alobi que ça fait 4 ans moi depuis na âge à 5 ans depuis na j'ai moi na âge à 5 ans aujourd'hui moi na never sali 4 mois na mona na lina lobelo mo boui ba musicien le musicien bon mi paie sa valeur boza ba grand homme boza ba to minene papa omoni makambo nyonso ezoleko eza rancune musicale comment bokoki koutiliser mwana mwasi bobimi na ye na TV mpo asalir papa ya mwana na ye asalir patrimoine ya monene ya mboka na nga Congo lokola jibe mpiana aza na baerreur na ye na utoloba ngo anga na odefendre jibe te ok jibe aza na bana ti na odefendre jibe te mais nazodefendre mosala oyo jibe asali na kati ya mboka oyo pourquoi beaucoup bimisa buzoba na bino libanda boy na ba rankini na bino ya musique hein makambo beaucoup bimisa ngo na télé pour lelo pesa batu base batu ba profiter au moni sort nango siko mona ntuka gagner ni mais mona ntuka peut-être voyo ya alandi pour ne mon nga vraiment normal pour na ye mais pour na batu nyoso pour na batu surtout mais mon nga vraiment non parce que makambo ça date de trop longtemps. Par exemple, c'est un lobby qui est à côté de 11 ans. Et a eu diplôme dans la musique à BCBG. A eu joué Zemi, na âge qui a 19 ans, parce que 20 ans. À Salina, on a un jeune frère Nangana qui est papa chez Tabagné Azonga Kisasa. Mais aujourd'hui, on intègre en quelque sorte ta réalité. Vrai cause ou bien vrai soubasima ya makambo ti la fille a manaté va le makambo ni les pousser à l'obabou. Bon, nyoso yo et pousser à l'obabiloko yo. Premièrement, on a condamné Mboka Nanga Congo. Désorganisation totale. Au monde so ke na Angola baza na plateforme moko babenga ngo OMA organisation de maman angolane de mulière angolane donc organisation de femmes angolaises oyo ka na Angola mwasi abenganaka mutu na ndaku papa soki mwasi na yo ya ndaku bien mwana na yo akefunda yo na OMA wana problème ba beta ka batu koleka ata auditorat militaire ba dressaka batu bazonga. Mais pourquoi la mboka na biso ezate? Je ne sais pas. Na yebite. Est-ce que jeune fille na biso wana
azana ba conseiller te ou bien notre frère journaliste soi-disant oya abimisi makambo na réseaux sociaux amekaina ko pesa un conseil te ba lukana no moyen ba kena na justice ba convoquer Jibem Piana avant ba ça l'émission il y a des fois Jibem Piana ça na ba raison na ye il y a des fois Jibem ça na ba raison na ye soki ngana yo toke ko luka Jibem Piana accepter biso apesa biso tanto solo la na ye oyoka mambo Jibem okoloba il faut qu'on lukana no mutu bokena la procédure moko est normal. Moi dans Tsukaza orphelinité, moi je ne sais pas. Tsukaza orphelin de mère et de père. Ba papa le qui na ba maman. Ba tika la ka bangonde ba koma ba responsable. Parce que qui eh ba ça l'émission va donner parce que tout bazar ki wana. Mais sikoyo ba ndeko na ye. Bandeko banoko ya Brineti. Na bandeko ya Brineti. Na ba maman le qui soit disant ba maman bo mitema mabe. Baza bana ba romo bon surtout. Boza mitema mabe. Bolaki si maturité na bino devant les gens. Parce qu'on n'est pas tout comme ça na bino. Ata ba otanga kombo na bino te. Menga na oye sabino ke boza mitema mabe. Pona nini te boluka ki moyen bo funda Jibem Piana. Zela, to bana ko na suka poto ki masima ngonga. Oza si et en tout cas tout ça la sérieux parce que na Congo so comme dans ba vérité comme yo au fingi. Na Congo so muta finga ba sepeli ba te ba méga ba mi ko tala émission, ba mi ko bengi na suka félicitations tu as bien parlé. Mais so muta la analyse normale beaucoup comme ça moi j'ai. Il fallait ba félicitations tu as bien géré. Est-ce que ça va si na justice a moko na biso na minimiser ngote na ignorant ngote parce que quand on dit état de droit état de droit na Congo na biso apparemment on dirait ngai na loba ngo eza opinion nga te ko finga apparemment ndiye bena ne fandi madame temoko na moko zo bunda pona likambo wana pona Congo eza en réalité so oza effiant oza na kombo ba pesi yo raison ale muto na zo ba pesi tort oza si soki ndeko wana bunata kendaki et pas ndeko wana jeune frère avant ça l'émission jeune frère on a habité tout que non na voie justice est-ce que na simisi na so Congo na ninga ba linga so Congo ba yebani na ninga ba yemba boto tamboko osi nga longa Bible zolo balanga soko oza na problème na muninga na yo kende koluka ye bobongisa soki aboyi kende koluka basali ya nzambe soko luki basali ya nzambe o comprendre eke ya boyi kaka basali ya nzambe ba déclarer séparation entre bino mbale Bible est clair mon frère tolinga ki topesa bango raison to bien justice ya mboka na biso mais faki ba kende nanu na voix wana le fait que bango ba approcher justice te c'est que justice ya mboka na biso za na justice te ezaka nango juste ba tunde bazolinga ba bebisa justice ya mboka na biso il fallait ki ba kende nango na contexte wana après ba ya kozwa raison que to luka ki solution Jibem Piana luka ki alinga ki solution wana te voilà pourquoi bo mona place to kwei. Donc, on a trésor dans le Koloba. Tout ça, on a fait un conseil. Docteur Mathieu Boli a fait un conseil. Prophète Nino Londala, prophète David Ngoy, il a fait un conseil. Et un mot, tu as rappelé à Bob Kokisa. Si tu as dit parce que Bob a commis mélangé, Bob a une mission, Bob a dérangé, Bob a bengayé. Batika Bob. Parce que Botika a vu laisser Batika Bob. Oui, mais le problème, c'est quoi? Nana Oloba, Bob Kokisa, Congo Zaya Bisso. Ok? Fatia Zaya Bisso, justice Zaya Bisso, émission Oyo Salinga na Landiango, Bob a fini Mutute. Si il fallait pas banana na Mutu à Bandego Bimsa Makambo Libanda. Le Pessi va kawana sous raison. Bah comment profiter? Mais trésor, tu as avec 4e pouvoir dans le monde. Ce monde peut-être de se sentir que dans sous à la portée, à la ça les justice à Monique, moi je Bimsa Rambo à la solution à la télévision. Alors où est le mal? OK, bah tout biso toi 4e puissance dans le monde. Ils ont raison et puis ils ont droit, mais il faut qu'on ait une procédure où ils ont normal. Il fallait pas banana no, il y a ça intellectuel. OK? Papa, au moment où on est au vanda awa, tu joues à musala tu joues un rôle moko na ba magistrat. OK. OK? OK. Tu joues un rôle moko na ba magistrat. Na pas na ba la police. Na kenda ba place mso moni dossier zo salemaye na se présenter. Que non na journaliste ba pesi nga pe valeur nanga. Na intervenir na likamwana to zoela ngo solution. Notre frère asa musala na ye. Mais to bongisa éthique. So akomi menacé ba komi ko menacer. To bongisa éthique. To bongisa éthique. Déontologie. To za na déontologie moko eza normal. To ko aider mutu tanga yo vandisi yo ebisi non nga na moni boy. To kende na ngo na contexte oyo. O solana Roger Ngandu. Ouais. Il y a Roger Ngandu solana. Si s'il y a un problème et là on est ko empêcher yo Bob. OK no benga ya Roger que je sali. O bengi ya Roger O za rappelle na papa chéri. T'as le problème moko lingo arrivé. Na personne exemple to mo chité. O ebi Coliville. Boss Coliville que je sali en passant. Angola. Angola. Eza na ndeko na ye moko abenga anga. Aza lieutenant, aza mokondi. Abenga anga. A ebisinga ke
to ça l'émission moko boye to finga ko livila OK tango to finga ko livila et pesa biso vie ko lia obenga biso akolinga te to diffuser biloko wana aolongolango na tala na bi non na ko salir ko livila o azande ko nayi lobi ba kozala bango mbale place moko nga sort na ngai kozala wapi na éviter na ngai yango il y a des fois linga efuta ngelo ko mongo te et ça a une importance mon cher salam sala na yo na logique salam sala na yo na logique makambo ozomona mafinga lelo na télé ote nga na lobelaka fere nga na lobelaka wera nga na lobelaka jibe mukolo bato wana bakoyokana kopia bato wana balobelaka bango ekosila tosili cette émission dernière question rapidement pour te citer na kamwe maman nièce abimi na makambo parce que mutalibi makambo tout mwana ntuka akenda akona pas maman nièce akina poser ba pomme na ye maman nièce fallait à part na ye attaque maman le rôle à moi aussi mais au côté là moi na ye petit sœur et papa chéri de on a besoin magali la même chose tout à bambaye soyez loko abi azan même na ba vidéo et loko est motivé makasi abi masa la vidéo parce que azara na Chine papa chéri ba ngine zonga kinepi tanga moni ba ndanso ba zambota ba dasezo papa chéri tike na poto mais yé il paraît moto au goût à botter papa chéri moi et puis ba la kai ba voice qui n'a été moni loko poussé alors makambo na télévision à ce moment on que motivation mon peut na sima motivation en sima eza makambo yo ba mission congolaise msuba na sima makambo jibe azwara maele et puis yango na banda ko lobango ke au moni ba biloko junior piana mon frère junior garder dignité à papa na oza fierté ya papa na yo tango batu ba mona rayo bazo féliciter jibe piana tu peux être musicien quand ndongo yembara na yo wana na sima papa na yo peso en plein oza relève pourquoi il faut y na ba polémique. Est-ce que éviter que na simana yo peut créer papa na ba bloko zo créer un grand personnalité le roi junior est-ce que la fille a déclaré ba droit na est-ce que na lobité que ezapo na junior peut-être et ko za la paix fille a zo déclaré ba droit na e on comprend ko to le langage mal entendu on ko déclarer ba droit na yo mais so que on a procédure à bien té et salir yo tous la réaction ni pas pas makambo bon réaction o to ko zela jibem piana voilà maman moi na Tchanase. Batunde bazo influencé. Bo condamné mingité. Maman nièce misam. Oza maman o boti biso parce que boté la biso leader. Très bien. Oza na bana basi. Biso bana tozaka na ba erreur. Protéger moi na ya mobali. Protéger koko na yo wana. Oyo lobby a peso valeur parce que aza koko na yo. Aza makila. Oyo utake pa mobali na yo bobota jibem piana. Yango zo tamule pa ya mwana wana ndengeze pa ya junior ndengeze pa ya soraya ndengeze pa ya daida bango nyoso ba jani versas ba brami bango nyoso makila ya mwana wana eza to protéger makambo yo to kata hémorragie au poto pesa ba to succès to pesa ba to musala te to kata. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Ah wat ba komenga ba commentaire so ezala ki Kofi Olomide tala ba commentaire ba biso ezala ki Verambo nemo klimo bimbe fania bokomi koloba so ezala ki Verambo. Si tu as vu cette émission, et ça va prendre un chasse, mais ça arrive Verambo. Mais n'est au delà du pont, tu m'as dit. Bah t'as vu que baby, bah on va te faire ni silence absolu. Eh bah tu m'as battu le bangaïté. Mais bah chroniquer un peu, n'est pas toujours habitué ça rappelle la déontologie, tout respect, rappelle quand même professionnalisme. Et puis il a resté dit ma bé, na au taquet au thé, mon jeune frère Shadrach, n'a pas le rabino, n'a casquette au bozali lara. Pour jamais pas le bien que aux appels warrior. On m'a dit c'est qui ma bé. Parce que je suis à l'émission, nous n'avons pas témoigné à ça qui wana mais il était responsable parce que la fille mon gars Lucas Sandra Lina et puis Sandra Lina PC Shadrach mais bon dans l'autre émission le roi va tout et là ça dit ma belle roi na ba casquette bozala na ba po bo PC la biso na ba image bo PC la biso il y a un makambo qui na niveau mais quand on sait que ba batala la biso botika dans notre jeune frère wana fan de kimia azane pour un journaliste peut-être trésor a raison peut-être des déontologie de thème sous de ka ça il a monté fa qui a que non envoie on peut dans kotoli avant de quoi passer na émission mais bien sûr même sous émotion mutana bakanda ezara passe pas yoka mais je crois que les médias ils arapona ko éclaircir arapona ko réformer arapona pour na ko bomba ils arapona ko dénoncer makamabe ba artiste et musicien pe beau respect avec quand même ba poulen na bino ba poulen na bino za pe propre te beau ça et ça qui te côté ton respect non ma casse mais beau respect ba poulen na bino ce n'est pas bon ceci c'est mission lelo bandeko batalio mbote bambote na yo pour to chiter na biso bambote na nga na communauté congolaise mobimba diaspora bandeko nyoso ba alibanda na pesi bango mbote na pesi mbote na
docteur Mathieu Boli, mon frère, mon master, mon Nekoma Sanangai, Touya na Mago, pour avoir déclaré Minga Lobina, Tangila Yebatume, Touya raté dimanche, Tozana Ewana na Palais, faut mera ça apenda, Tozala wana et prophète Nino Lundala, Kalate, Bana Poto partout dans le monde. Na banda yamba prophète Nino Lundala, topé saramo ba prière, ba enseignement et aussi la bien prophète David Ngoy, na pesibino sombote. C'est d'où loué nzamba art tito chibanda. Vous êtes qui ndingu na yokaki. Merci beaucoup. Allez, merci. Espace Les Corneilles, restaurant Les Corneilles, espace Les Corneilles, na commune à Kasavubu, na venu banali na direction Gambela. Soko coach na biso ozuka mini. Biloko to linga olia. Biloko ya bio ana espace Corneille bate kakango. Tote kaka boisson sans alcool parce que quand na biso yemo gampo tenzambe apé mara a. Mais soko dans na posa au la petit anniversaire, au moins réception, au moins fête, au moins collation lingi. Au joie espace au loin comme na maboko na yo wana siko ko ko cha alcool parce que espace comme na maboko na mais yango moko terrasse restaurant to coûter kaka masangate parce que nkolo apé mara awa merci na maman nana apé maba quelque part quand ba pouvez ça merci aussi na papa Nta merci na Feza Mayani merci na Mbuyi Chipure merci na maman Dédé merci na Oscar Bukasa merci na madame Aïcha Ndombe la carte qui gagne la maman de David moi c'est Mbasa na matière première te pe chombo te pe merci na biso et pas il y a les grands parents Diebwanga papa na Geneviève qui est ici Jolie Zola. Merci à toi, Bouka, Bob Kokissa, papa na Gracela. Merci aussi à celui qu'on appelle le maître Baïna, très très fort, judoka international. Mago a souci mission dans le la vérité. Bobé Ngabiso, pour na suggestion, pour na remarque, pour na refortifier biso. Nous sommes là pour nous passer information dans les langues et c'est ngobani de Banza London TV que Dieu nous a apporté vous bien. Au revoir.